Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Bonjour, na mutinyo so ya kolanda video ya mama bijou na mkola lelo ngande kola bino ya mwasi na kombo ya bijou d'or. Lelo mama bijou d'or na eli bino mwa mutuna moko ndeko moko ya mwasi avandi na mboka Allemagne. Abengi nga lobi mama bijou d'or mekana ni kosolola likambo parce que toyebaka te soki libala ezalaka kaka mpona banani mpona ozwa libala il faut ozala ndenge nini. Yango lelo mama bijou d'or na ye tomekana ni kosolola na bandeko nyonso to bokolandanga. Mama bijou d'or na lingi tozala moi 3 points na biso tozo solola toyeba pona ko gagner libala il faut ozala na conduite nini il faut ozala ndenge nini pona o gagner libala. Mama bijou d'or na kotangela bino ba 3 points o ezali awa na nyoso tunga na koloba na yebike libala ezakaka chance ya mutu et puis étoile ya mutu et puis destin. Mama bijou d'or na linda pesa ka mbote na babone nanga parce que ça fait longtemps mama bijou d'or abeta lisuma solote mama bijou d'or na koma vraiment trop pris na bakambu mususu surtout etali mingi maison de passage les autres mama bijou d'or tant makasi par rapport ya makambu etali chaîne na biso na so pesa mbote na babone nanga. Merci beaucoup na ndenge bopesa nga confiance bo s'abonner na Bidor TV. Mama bijou d'or na loba toujours Sabino Mobulu Sabino mais mama bijou d'or azala awate. Merci na abonné nanga parce que vous avez toujours ébélé. Merci na ba j'aime na bino, merci na ba partage na bino, merci na ba commentaire na bino. Mama bijou d'or le ba mingi mingi tela ba commentaire ya malamu pour leur repesa nga courage. Naza pour na bino. Oza besoin tam suba beta lisolo na yo contacter mama bijou na numéro nanga okomona na suka na ba publicité. Pesa nga lisolo na yo mama bijou d'or na beta lisolo na yo ka ndenge oyo kolinga. Sauf que mama bijou d'or na linga masolo ba polémique té parce que na lo ba polémique eza na bouté. Na beta masolo mama bijou d'or na sala ba émission ba amser sur luka na libala net lisolo onde to so beta oza besoin tam susu ozo luka libala place aux allez mona te contacter mama bijou na numéro nanga to sala émission o ko tenter chance na Bidor TV luka amser na yo esika nini azali mama bijou d'or na sala promotion des stars na sala promotion ya biloko bantu na sala ba publicité ndenge ndeko na biso ya mwasi apesa nga lobi mama bijou d'or c'est la publicité à maison de passage na biso o ezala matonge na Irebu A37 mikolo kala mingi te ba vacances ezo banda ba place vraiment na juillet et comme déjà kaka benga réserver place na yo na mois d'avril donc na mois otozali mois d'avril mai juin juillet tiko comme kuna na décembre mama bijou d'or azozwa déjà ba nini ya batu ba réservation ya batu déjà ezali réserver place na yo avant sinon tango kobela mama bijou olo mama bijou salelanga miracle mama bijou d'or azala miracle osala te parce que tu auras déjà ba engagement ya batu avant kobela net te pour kozwa place te réserver place na yo kobuka na te maison na biso Bidor maison na biso maison de passage na biso ezo ya batu na mboka la mboka tozo ya batu ya Lubumbashi, tozo ya batu ya Congo Brazzaville, tozo ya batu ya Angola, tozo ya bana ya Allemagne, tozo ya bana ya mokili mobimbati na ba États-Unis. Maison de passage na biso ezala bon prix, ezala ba condition ya malamu. Toza lina groupe na biso, toza na ba ligne na biso ebele, toza na départ unique na biso, toza li mai na biso, toza na réservoir na biso ya mai, ata ba linga yo surtout baza na mai te, ba voisin baza na ngote biso toza na mai. Sécurité la biso est assurée, la toilette la biso est propre, la chambre est maman bijou le ya $15 wana, oza la TV na ona kati, oza la frigo na ona kati, oza la cafetière na ona kati, toilette debout, douche debout na ya bien, climatiseur la biso ça la kitoko, soko lali kuna keba to za la mona poto na butu, il faut couverture amener nos filika parce que ezo ça la kitoko. Mama bijou d'or alobi ko buka na te benganga sala réservation à maison de passage na biso na suka na otila bino ba publicité contacter mama bijou pour na asa la réservation na kati ya maison de passage na biso tozana boutique d'habillement boutique na tozo teka ba duver tozo teka tout oyambi na mu paya oza besoin 20 exactement na kati
oh zalaki na soki ndenge nini obosali soki bande hygiénique obosali soki nini oh biloko ya toilette eza na kati en tout cas toza na nyonso tu na katikati ya boutique na biso toza na restaurant na biso soko lingi pe osala contrat na mama bijou lobi mama bijou na osala contrat na yo na lingi na makambo ya kolamba te na lingi toujours bolambela kanga tokobeta penza calcul déjeuner eza autant dîner eza autant c'est pour lingo lia 3 fois par jour yo kaka c'est pour lingo lia 2 fois c'est pour lingo lia 1 fois yo kaka to ça la calcul futi mbongo na yo avant chaque jour babando proposer autant sous 2 recettes selon mbongo na yo pesaki da déjeuner babando proposer autant sous 2 sortes ou bien 3 biloko olingi maki olingi avocat olingi nini opesi goût na yo bayeli yo biloko kolia na chambre oyambi bapaya na yo ozana besoin balambela bino ba olambela bino bozala jamais dessus olingo ça la fête na katikati ya maison de passage na biso tozali la possibilité ya ba 20-30 personnes batu bakoki kokota sala benga zwa place tam sur anniversaire ba mama bazawana ba olambela yo ozala jamais dessus et pas ba biso tosali vraiment que mutu ozakuna ozala à l'aise. Au moins que yo moko linga olamba yo moko soko lingi po lamba yo moko okolamba olingo tumba ndenge ka kolingi soko lingi po bati la otono otumba na chaque jour yo kaka tozo la lisolo na biso mbote na mutu yo soto ya bijou mama bijou do na lobi sabino vraiment mobulu ndeko na biso moi si abenginga lobi mama bijou ezala nini parce que toyoka ke kitoko yango nde ezali assurance ya libala te mama bijou est-ce makambo ezalaka ya solo mama bijou toyokaka balobi mwasi nde ezaleli baso bazwaka mabala nde bao bazala na baezaleli ya malamu mama bijou est-ce eza ya solo atuninga lisusu abi mama bijou est-ce eza kaka kitoko kaka nde soko za kitoko nde okobala ou bien ezali kaka bizaleli soki eza malamu nde okozwa libala ou bien eza kaka il faut zala na mbongo mpona ozwa libala na bandana na point ya liboso mama bijou kaka nde na bandaki na ebandeli nga mpona nga nayebi libala eza nango chance eza destin ya nzambe parce que bavilele bavanda penza na mabala penza oyo babengaka libala penza ya poa yo penza oyo oza mwasi kitoko yo kotie penza mutu mpe mobala alingi na ye yo te alingi kaka vilene wana eza na basi mosusu baza caractère mabe no okoki kutu koimagine te mais aza na libala na ye eza lisusu na mwasi mosusu azali na ye donc tozalaki na kitoko tozala bizaleli et puis oya suka atuninga lobi soki kitoko bizaleli na mbongo eza na mwasi mosusu bazala na famille pauvre mais azwa na ye mpe libala vanda na ye ntango tobanda d'abord na oya liboso ya soki oza kitoko nde okobala bien sûr kitoko ezalaka ouverture kitoko ya mutu ezala mwasi ezala mobali eza ouverture parce que avant na yeba bizaleli na yo il faut lingana le physique na yo donc ezali ouverture oza kitoko oza na plus de chance ya koattirer mutu mpona abala yo mais sikoyo tozongi lisusu mutu na mutu azalaka na gu na ye na bashwa na ye mwasi mosusu kokozala oza kitoko mais mobali wana omona kitoko na yo te ya sepeli na ye kana o wana ya mabe donc yango balobaka les goûts et les couleurs on se discute pas mwana mwasi mosusu mpe kozala aza mwana mwasi moko azalaka na ye donc makambo mabe mais azwi na ye chance mwana mwasi oyo yo ozali ota mosusu ozali mamelo mwana mwasi malamu poli oza otula na kati ya ndako na bino eza vraiment na makambo ebele ndeko na ngai ya mwasi mama bijou do moyen vraiment nafungola nyonso tu eza te so tobandi kaka na point ya liboso ndenge kaka na lobi ke kitoko ezali ouverture avant mutu ayeba nanu bizaleli na yo il faut lula yo abanda kaka mama koyeba bizaleli na yo te aluli yo asepeli na yo nde aye koyeba bizaleli na yo
pendant que mususu ko vivre na bilo boza ko vivre abi ah mwana mwasi aza kitoko mais bizali na ye ezali mabe nde aye ko boya yo mais avant tout approcher ki na yo parce que amona ki yo kitoko eza ouverture kozala kitoko ezali et puis ça beli mutu yo surtout te kozala kitoko mais ko bosa na te lisusu ndeko na ya mwasi mutu na mutu azali na bagu na ye sena bandi ko pesa bino ba exemple tokei na luka na musicien moko boye ya wenge muzika na otanga nanga kombo na ete musicien wana azalaki na basi ya kitoko ebele basi yango mpe ya kitoko mpe nzako ozomona mpe na baizaleli kitoko na kitoko mais apréféraki abala na ye mwana mwasi oyo ye mpo na ye amonaki aza kitoko parmi bana bakopine ya musicien wana oyo azalaki na bango ta mosusu mwana mwasi wana kokozala mpe lesheki mais oh biso tozomona ye asepelaki kana o wana ya l'échec nde abala ye elingi koloba ke asepelaki na physique na ye alingaki ka ndenge aza wana ta mosusu mpe abandaki kozala toujours na basi wana nyonso tu na ebele wana aza kotala mutu na caractère abi te oyo nde se nazwi ye peut-être na kozala à l'aise yango wana mama bijou do nazotalisa bino tobandi na kitoko et puis caractère pe eza ko jouer rôle parce que tango ba approcher na yo baboni oza kitoko siko bandi ko étudier yo moi songa aza kitoko oui bien sûr aza ndenge nini moi songa aza poli moi songa banga batu moi songa finga batu te moi songa aza muyibi te tout est contaka aza muyibi te moi songa aza ndumba te mobala talita msu parmi bafio azalaki na bango ebele bamisusu baza kitoko baza ndumba parce que batu mingi bakanzation aza kitoko ifo azala ndumba mais nzoka c'est pas ça kindumba babotamaka na yango mutu mosusu akokoza aza na ye kitoko mais azalaka fidèle ayebi kutu makambo kindumba wana te mobala bandi kotala alobi non parmi basi naza na bango malgré oyo aza na ye vilaine naza na caractère ya malamu azwi ye abali ye c'est comme ça monde na biso pe lisusu eza kotambola na profit ndeko na biso atuninga lisusu alobi eske kozala kaka kitoko kozala na caractère ya malamu be kozala na mbongo nde mutu ezosala kie mutu azwa libala naza kotiela bino video moko ya star na biso mama bijou vraiment nayebi makambo na bango mingi te baparti alobi nakomi komona couple yango mpe namonaka yango mingi na baplage mwasi monene boye mwasi yango nakombo soki ya yawe soki yawe kombo mwana makasi aza munene mobali na ye kombo na ye grand p oyo baye mpona makambo ya kini bopeto na Congo Gentili Ngobila notre gouverneur na peso mbo de sikozali ye wana grand p wana bomona ndenge grand p wana azali bomona mobali ndenge azali na mukie na mukuse na makambo nyonso otala siko mwasi aza na etala kafumba ya mwasi siko na couple ya boye tokoloba nini makambo ebele eza na kati parce que baza wana baza bastar mwana mwasi wana azotambola na mobali wana azosala carrière na ye azala baprofit na ye ebele ayebi pourquoi akende kolinga mukuse wana ayebi pourquoi akende kolinga grand p donc mpona kolakisa bino ke mabala eza na makambo ebele botala nanu ba video oyo bongo mama bijou do azongela bino Tout droit.
Notre star azamu kie azamu kuse bomoni mwasi na ye ndenge azali bassin efungwama mwasi mbinga mais alingi na ye grand pe wana tozoloba pour le moment baza na Congo alingi na ye grand pe wana donc ezali ayebi pourquoi alingi ye ayebi pona nini parce que en tout cas ataku tutolobi ke donc mutu amtaza na baguna ye vraiment na mokili ya normal boye mwana mwasi ya boye akoki kolinga mobali wana te amour profit ezalaka amour profit penza ezalaka tozongi lisusu na musicien oyo nga nabetelaki bino lisolo oyo awenge muzika atalaki abi parmi babasi nyonso to bandeki kozala na bango ya kitoko ta mosusu babandeki mpe kosokipe na ye ndenge mwana mwasi wana ya vilain asokipa na ye na vi te ayaki kobala mwana mwasi wana mpo na nini ayaki kotala ba bienfait oyo mwana mwasi wana asalelaka ye elekaki mingi akotisaki lokola dette morale yango wana musicien na biso lokola azalaki ingrate akontinue na mwasi na ye tina lelo parceke abandaki kotala ba bienfait mama na biso wana asalela ye libala mingi ekoma intérêt mpe ekoma kojouer rôle oza nango kitoko bien sûr kitoko na yo oza na famille pauvre mobali aza kobanga alobi na okota kuna na obanda nani kwenda kofutela mama na bango ndaku na obanda nani kwenda kolesa mama na bango na kosala mobali akomi fatigué mobali alingi te mibali asika bakoma kolinga mwasi azala na pa na ye soki ye aye soki akobakisa abakisi kaka moke par rapport aya kokuta yo oza nulle part donc intérêt na katikati ya bolingo ezalaka ekoki kozala mpe kaka mpona mbongo te tant déjà mobali alingi yo mpo amoni oza kitoko ala nzoto intérêt ya kitoko na yo eza déjà intérêt mosusu moto akoki kolinga mutu nalingi mutu wana aza na mbongo te mais aza na bagage aza mayele nyonso tout ça compte mutu mosusu akoki koloba ke donc ndenge eza bongo nga nauta déjà la famille pauvre nakoki kolinga lisusu na famille pauvre te il faut nalinga la famille riche nga nde naza boye nga natangi baklasse jamais nakoki kolinga illettré il faut nalinga moto aza na niveau moto atangi baklasse na niveau na nga mokili ezotambola bongo ntango akala ezalaka bamama so baboti mwana na ye ya mwasi ya kitoko alobi o mwana nga ataki klasse te mwana nga ata zwi donc ata toza babola mobali moko bauta soki wapi aya soki député soki ministre akouta soki wapi aya balelinga mwana pour le moment ezalaka lisusu te même badéputé wana mpo atia yo misu il faut kuta yo so misala donc c'est comme ça vie eza na vitesse nango eza bongo ezali normal mais pourquoi pas balobaka makambo nyonso tout donc mutu mosusu okozala nango mpe obima nango nulle part soki eza chance na yo ata outi soki malweka okoki mpe kobima kozwa mpe mobali mpe ya mbongo abali yo bala malweka bo eskize nga bendeka tolobaka okoki kouta na yo mboka outi na yo mbandaka neti mama bijou outi na yo karawa outi na yo giemena outi na yo businga soki mboka nini oza na yo nulle part oyebi mpe mpa lingala malonga mais okoki okutana mpe na mobala malamu abali donc likambu ndenge nazongi na bino kaka na ndenge nabandaki na bino na ebandeli libala mingi ezalaka destin malgré bainfluence ya makambo tokuti na mokili ndenge vitesse ya mokili eza kosenga donc ekomi vraiment pasi mpona mobali mpenza lokota mwasi na mabele amatisa ye likolo ndenge moko mpe ekomi pasi mwasi mpe alinga mpenza mobali moko kaka boye aza na ye nulle part mwasi alinga ye mais au contraire babola na babola mpe balinganaka en tout cas nakofélicité mutu oyo akolinga mobali na niveau na ye
na ko féliciter pe mwasi oyo ya kolinga mobali na niveau na ye bino mibale bozala eloko te bobandi na bino kaka boye bozomata malembe ti nzambe apamboli bino il faut ko féliciter ba couple ya bongo parce que bazali lisusu mingi te mibali mingi mpe bazalaka abandi na mwasi na ye na ntango ya pasi azalaki ta mosusu na bagrade ya malonga ata aza ya mwasi moko boye so ye moto atali donc na niveau wana bazalaki sava me ntango akomi komata bagrade akomi koyoka mwasi na ye soni akomi kosepela lisusu na mwasi na ye te parceke amati niveau esalamaka nango eluka sikoyo ifa asala nini ifa azwela mwasi na ye ta mosusu mbanda ifa azwa deuxième femme ifa azwa boye parceke mobali niveau emati niveau ya mwasi wana atikali kaka na ki village wana mpe ezala foti na bango te ndeko na ngai ya mwasi oyo ta mosusu aza na ka wana soki mobali abandaki nao na ntango ya pasi ntango mobali azalaki na eloko te mobali abandi komata donc eza na basi mingi bazala atikala kaka na kivillage wana misala mibongisa parceke mobali na yo niveau ta mosusu boutaki nango eza lisusu bongo te mutu mosusu akokozala aza na ye kitoko na elongi te mais ntango komona ye kaka azali charmante omona ye kaka osepeli na ye ta mosusu na biema na ye ta mosusu na ndenge asemakiaka ta mosusu na elobeli na ye ta mosusu na mosola parfait yango wana biso bato basi na mibali fo toyebaka oza ya mwasi moko boye ta mosusu mwasi na yo aza cadre moko quelque part yo mobali il faut luka komisala parce que mwasi na yo azobima azokende kokutana na bamibali ya modele na modele ndenge kaka bimaki boye atikaki kaka yo mobali na elamba moko soki ya modele nini boye ye soki ba ya bilamba moko boye ezoso na batashi awuti mosala ye kokuta yo mpe kaka modele wana mobali mozala ata na sola parfait te nyonso to wana il faut koapprendre ozala mwasi azali cadre mwasi azali malamu mobali yo mpe il faut misala ndenge moko mpe na biso basi ozala mobali na yo aza bien mobali na yo azalaka na mbongo mobali na yo akutana na bato ya modele na modele mwasi il faut sala makasi kitoko eza kaka te il faut ozala kitoko ya elongi okokozala na yo mpe ozala na kitoko te mais tu es charmante oza soki moto amoni yo asepeli meme ta mosusu na te na yo eloko mama bijudo aza koloba mpona kobala eza teki kaka il faut ozala kitoko mpona kobala eza teki kaka il faut ozala na caractère malamu parceke nga nayebi eza kaka na katikati ya makolo na nga couple moko boye mama wana mwasi abeta mama ya mobali vraimen mbata me mobali aboyaka ye te mwasi makambo mabe alambelaka mobali malonga te asukolaka mobali bilamba te asalaka mwasi nini te me mobali na ye alingaka mwasi na ye ata bolobi ye kaka mwasi na ye donc c'est-à-dire atali bizaleli te parce que soki komona déjà mwasi déjà abeti mobali abeti déjà mama na yo mbata mibali mingi kutu okomeka te kaka ntango kaka omeki kaka kodeplace bamo okoyoka yango mais ozwa ti liboko na yo otombola obeta mama bokilo mbata mais libala wana ti mobali akufa bazalaka kaka na mwasi atikalaka koboya mwasi na ye jamais bazalaka kaka akutanaka mpe mpe mobali wana akutanaka mpe na basi mpe mosusu mpe ya makambo malamu oyo babengaka soumise mwasi très soumise azalaka boye mwasi kolambela mobali babilubu soki ya modele nini koboma nzoto banda azwa mwasi na ye na légitime sala divorce na mwasi wana tikala kosala divorce na mwasi wana te mwasi wana ya makambo mabe ti mobali akufa atika kaka mwasi wana na kititre na ye ya kilégitime elingi koloba ke caractère ekontaka nango kompe koki kokonte te ezaka chance na yo mais eza te ke biso baoyo il faut tosala lokola mama wana abetaki mama bokilo mbata mpona ezali jeu ya chance eza vraimen baka moko rare eza ya bato mi bakweyaka bakisi nga mama biju nakweyaka nanga kisi te parce que avant kokroye na kisi il faut ozala yo moko moto ososala kisi yango apres oye kondima neti nga bokoloba nanga ke libala bakangaka yango na kisi nga na koboya na nga nakoboya parce que ye moko kutu nganga aza na bana moko weta mosusu na ndako batulele na kati ya ndako yo esika nganga na opesa yo kisa libala ndenge nini kisa libala eza te eza kaka ke eloko moko il faut mobali aza dabord fana mwasi na ye mwasi mpe fazala fana ya mobali na ye biloko wana mibale soki okutani na couple mobali alingaka na ye yo aza fana na yo bovandi na bino mpe kaka malamu parce que libala baforsa yango te libala ezala eyaka nango ezalaka eloko moko boye ezali mutu nyonso tu ifa bala mais etangami mpe te ke na mwasi nyonso tu azala marie etangami mpe na mobali nyonso tu te il faut pas aza mpe kaka na mwasi na ndako donc eza jeu ya chance
okokoza na yo kitoko po tula na yo ba ville tout ya quartier ba bala yo mwasi kitoko wana otikala toza pe ba africain mingi pe zala pe makambo ya famille mususu pe balakela bango mabe babota bana na bango ya kitoko me bana wana babalaka te parce que famille na bango eza na bilakeli mabe ya boso boyebe eloko ya bongo ifo bokangama na nzambe ifo bosambela bozwa badelivrance mpona eloko wana ekatana mingi ezalaka singa mingi ezalaka na famille mpenza bomona bacousine banani ata mutu moko te atikala kolata bagi na mosali ata mutu moko te babala ye ata na coutumier ya pamba oyo parce que coutumier nde yango nde libala ata mutu moko te basalela ye coutumier ata mutu moko te akende na civil mais baza kitoko wala sike eza makambo ya famille na bango eza sike bango monde ifo bavanda babikanisa mais mama Bijou alobi nini kitoko ezalaka ouverture ya makambo ebele parce que mwasi kitoko place nyonso to akotaka baporte ezalaka ya kofungwama au moins que yo moko oyeba na yo te kozala ya kitoko mais soko oyebi kozala ya kitoko partout esika ozotambola ezalaka fait vert mwasi ya kitoko ake koluka mosala na mwasi ya mabe keba mwasi ya kitoko ozwa na ye mosala yo ya mabe wana otikali sikoyo yo wana mutu oza ya mabe mpona ozala mabe ya mabe te il faut misala parce que mutu ya mabe na mokili azalaka te au moins ke omiyeba te yebaka badefo na yo yebaka badefo na yo nga so nakangi suki mutu nange ezalaka mabe kokanga na yo suki te nga so nakati kovo mutu nange ezala so endeni kokata kovo te samba bakabelo tia basile ezala bien te na yo ezala kitoko ozala kaka bien parce que mutu ya mabe azalaka te basi mibali mingi mpe balingaka bopeka basi ya mabe balobaka nini balobi ke mibali ya kitoko balingaka kaka basi ya mabe epuis la mingi sola bandi kotanga sikoyo bakombola bango eye mingi na motu omona kaka mobali moko kitoko mwasi na ye vilaine mais bavandi sikoyo tala bazobota bana baobima na bilongi ya tata après esali kaka bien mwasi mosusu mwasi kitoko me mobali na ye mabe ye moko ayebi eloko nini akangama na mobali wana ya mabe ta mosusu mpe bizaleli mais avant d'abord bizaleli wana ta mosusu alulaki kala mwa charme na ye charme kaka ta mosusu mobali wana asololaka bien epuis kosolola bien oyo eza très important il faut kolingaka komisala il faut kolingaka kozala yo ata oza mabe misala kolinga te kozala mabe ya mabe so mobali no aza na niveau yo mwasi il faut meli olinga mpe ke yo mpo ozala mpe bien parce que bandako babetisa mwasi mobali na yo mabaku ya pamba pour rien mobali aza bien mobali aza na mbongo mais mwasi mboka te ya suka village osobima mboka soki ya 20 ans 30 ans 40 ans mais ozalaka kaka na kimboka wana ti na ntango oyo misala kitoko eza garantie ya libala te ndenge balobaka bayemba yango ntina banzembo caractère ekontaka mais libala pe eza yango kaka chance parce que mama Bijou atangeli bino mwana mwasi oyo abeta mama bokilo na ye mbata mais mobali atikala koboya ye te mwana mwasi oyo okuta alingaka te bafami ya mobali batia ata lokolo na lopango na ye mwana mwasi oyo ye moko okuta mobali na ye dabord atretaka ye bien te mais mobali alingaki ye kaka sikoyo wana tokoloba nini mama Bijou alobi oui bakisi oui ndenge toyokaka parce que balobaka mai elingana na pamba te mais avant kondima likambo il faut yo moko ozala na batémoignage lokola ngai aza na témoignage wana te moyen apesa bino yango ezali te parce que eza ya bikolo mingi balobaki bakangaka basi mibali na bango na bakisi non ezalaka kokanga mibali na bakisi nde ezalaka akei mobali mosu alingaka nde bikolia yo sikoyo mwasi olambaka te ake akutani na mwasi moko boye mwasi yango alula makusa epe alambaka danger mobali yango akeye akangami na ye kote kuna parce que mobali yango alingaka na ye kolia akokaka na ye azokoka na ye biloko na yo te akangami na ye kuna mpona ake eleki sikoyo bolobaki mwasi oyo azalaka na kisi non ta mosu mpe yo mpe mwasi ya ndako oza soin te obimisaka solo soki ya nini soki ya bimpuka akei kuna azoyoka solo ya parfum mobali akangami kuna bolobi kisi non tamusu mwasi yango asolola na ye kaka bien tamusu mwasi yango mpe aza na ke ya kitoko ayambaka bato bien tamusu mpe mwasi yango mpe donc asololaka kaka tamusu mpe mwasi yango mpe aza na ye femme commerçante mobali alobi non kote kuna dépense eza mokie kote kuna so napesi mbongo bango balola yango ti fin du mois nga moko kutu tamusu na kwei mais kote kuna mbongo eza
yo mosko mama ngo ya ndako yebi no nde baluka mbongo te mobala tala bino awa naza ko souffrir madame na vanda na oya yebi ko luka donc mokili zo tambola bongo en tout cas nde bande ko nanga soko muto vandi penza o bandeli video mama bijou le bandeli magena zo loba nazo 55 makambu mais yo zwa kaka oyo omona ke e toucher yo libala ezala pona kitoko te mais kitoko ezala ouverture ya makambu ebele parce que moi ça kitoko soko yebi ko ça kitoko ozwi kitoko na yo osaleli yango lokola commerce te ozwi kitoko na yo osaleli yango lokola buzoba te ozwi kitoko na otiango penza posé ozwa penza peka résultat malamu yo siko ozwi kitoko na yo okomisi yango lokola commerce ozwi kitoko na yo olobi lokola za kitoko il faut na linga n'importe quel mutu olobi ke lokola za kitoko il faut na linga la bana mikila linga la batata na lisangisa batu nyonso tu na zwi yaya na zwi leki na zwi nini non osuka kaka mabe zwa kitoko na otia yango penza posé ça kitoko na opposé luka mobali moko oyo akopesa yo honneur ozala na yo kaka malamu par rapport ozala kitoko ezala loko oza kitoko ozomona ke lokola za kitoko efina ezala mibali 50 non ça se fait par kitoko eza ouverture kitoko eza couverture ya likolo na kati sikoyo mpe il faut kutana na makambo malamu mwasi mosu azali aza kitoko omoni ye na boye kitoko soki okoti na kati kitoko okei kuna li kitoko partout kitoko conduite kitoko tititi kitoko donc wana nde tozoluka mais ezala teke kitoko eza kaka couverture olata nango kaka kitoko boye bando tia manzaka bando tia basile bakoti zo na cuisine oyebi olamba te basala oyo oyebi te ake ya pamba oyo oza nango te kolamba tokoma fatigué parce que tolamba mingi mais soki olobi na ngala lobi bana koti esprit na lamba na olamba ata 50 nzungu na telemi na bandaka kolamba ti na lambi ti butu nazolamba soki na bina lamba oyo biloko bato oyo moto asulaka alimela alia soki na lamba barecette mpona bato asula na kosala na lamba barecette mpona bato ya régime na kosala na lamba na kosala nyonso oyo ya biloko bana na kosala biloko ya boye naza au moins que na linga te parce que tokoma cassé moi si faut la complet moi si faut la makasi na ndako eza na basi mususu aza mwasi kitoko aza na bana tellement lokola aza na bana na kitoko na ye lokola botika mwana moko aboti bana mibale ali ya mitiki bana salite bana basimba do bachokola na maboko bazotetela bapapier pe ye pa na ezolobela ye eloko te aussi ba télécommande lokola ba fufu lokola ba nini vert otala bo vert zei nyeso toala eza malamu tata oza kitoko mobala okende ko luka penza moso penza ke vert soko simbi bo vert penza zo mona ke vert eza penza vert eza ta na tache te atiki yo mwasi ya kitoko na vert na ya fufu na ndako donc kobala eza chance kobala vraiment eza la chance eza jeu de chance parce que ba vilaine bala penzako bala yo mwasa kitoko kuto telemate yo mwasa kitoko kuto beti penza porte place na po beti odendi vilaine na kanga na eka place na parce que mobali ayebi pourquoi vanda na vilaine wana tam susu pe yo kitoko na yo ya préféré na eka vilaine na ye wana a préféré ye kitoko eza pembete kitoko eza mwindu te kitoko ezali mobali na mobali azali mobali na mobali azana guna ye ndenge moko pe mwasi na mwasi azana guna ye ezala basi musu balingami bala choko te eza pe na basi musu balingami bala mwindu te no tozala kaka malamu ndeko na ngai na sili na makambo nyonso tu na lobi oko comprendre mama bijou lobi kitoko ezali kitoko eza couverture et puis kitoko yango te ke ezala ke lokola za kitoko il faut na mitika yango pe te ke il faut ezala ke lokola za kitoko il faut na zala lofundu lokola zwi mobali oyo na kolambela ete na kokipe ete parce que na za kitoko non zala kitoko zala na makambo nyonso tout complet kitoko na osko ekobima bien na miso ya bato botali video o mama bijou doratiaki bomoni papa wana ya mokie mokuse mwasi wana ya mama wana ya mbinga ya munene ya base alingi na ye tata wana ayebi pourquoi oyo alandi tata wana ndenge moko mpe mama bijou na lobi ke mabala mingi ekoma na ba intérêt
ezala basi mususu balinga akoko linga teke auti na famille pauvre azwa pe mobala pauvre ezala mwasi mususu alobaki nga naza na niveau lokala aza déjà na niveau jamais nakoko lokota moto aza na se eza ye moko moto akoyeba ezali mpe na mobali mususu akoko olobaki nga nde naza star ifo nazwaka mwasi ya star ube nga nde naza boye lokola aza boye mwana mwasi wana aza na ye star malgré amonaka na ye te me aza na ye star azwi na ye ye abali ye alandi siko profit ya nini alandi profit mpo na nini parce que alandi profit ya star mpo ayebiki ata mwana mwasi namonaka te me ntango akozala na ye bazanga mwa inka te mpe bato bakotia bango ka mabala mingi etambolaka na baprofit mabala mingi eza lisusu lokola mabala ya kala te otangisa mwana na yo te mwana atanga klase te parce que olobaki lokola mwana nanga naboti mwana nanga kitoko atanga klase te mpo akobala oza kosala erreur bamama ifo totinda bana na biso na nzela ya klase eza te ke kaka nde klase nde moto eza fin du monde mais kotanga deja ezalaka deja oprépare deja mwana na yo basurprise mosusu eyaka na mokili eza ya nzambe mais mwana aza deja préparé soki azwi libala ekuta ye deja asatangaki klase na ye soki mpe azwi libala te kaka na klase na ye wana akovivre epuis soki azwi kaka na klase na ye wana tamosa kokutana mpe moto olinga ye kaka na niveau etidi na ye wana moto epesi mutu ide mwana mwasi wana atanga mingi tika nalinga ye totinda bana na biso ya basi na baklase totinda bana na biso ya mibali na baklase parce que ekoma nango deja otangisi mwana na yo mwana atangi baklase ya ebele azwi kope moko boye mama azotala bi niveau ya mwana nga ya klase na niveau ya kope wana eske ekosimba totinda bana na biso na nzela ya klase malgré basurprise ezalaka na bango ebele mokili ezotambola kaka na intérêt sa intérêt mobulu olingi mutu mususu ta mususu na intérêt kaka ya classe na ye olingi mutu mususu kaka na intérêt ta mususu ya commerce na ye asazwa na ye mbongo na ye azaka na ye bien olingi mutu mususu kaka ta mususu famille na ye famille wana so na koti na ozananga na dépense mingi te na ozananga na mutu pasi mingi te ketinda mbongo ozongisa bo efutela mama na nga ndako ezongisa bo nyonso tu wana eza kokonte yango wana il faut yo moko mutu ozalaka déjà prêt mama il faut tangisa mwana na yo na classe otango otindaka mwana na nzela ya classe parce que azala te ke libaku quelque part malgré aza kitoko matanga te malgré aza kitoko tala mosala azosala azala kitoko azala na nyonso aza kitoko aza tout aza kitoko mwana nga aza kitoko mais aza na niveau ya classe ya milai kitoko nyonso te ezosala kaka barone na kati ya vie ya moto mama bijou na lobi kitoko ezali te ke so oza kitoko il faut kaka ozwa libala non soki bongo mais basi ya kitoko nyonso tu baza na ndako ya mabala la plupart ya basi ya kitoko mingi bango mo mpe basambruyaka azwi kitoko na ye akomisi yango lokola wenze ndenge mama bijou to aote koloba na bino ozwi kitoko na yo obi non lokanga aza kitoko mobali ya ye na mobali ya ye te na kitoko mobali ya ye na kobala ye te mobali ya ye na kobala ye te oza kobudo mona peke wi obeti mpenza ba 40 ans sans kutu bapesi ona ta kazi ya masanga mpona nini parce que ozalaki trop sûr na kitoko na sikoyo vileni wana kaka mobali ya liboso atie mama ye nangi na bala ovileni alobi yeyaka bala nonga vileni abali avandi na ye yo sikoyo moto ozalaki kitoko oza kaka kosambrouye obandaki na Jean olongoli na Jean okomi na Pierre okomi na Thomas okomi na boye aleki mobangi ekomi na depa batikali komelela ota masanga te linga bamelela ota masanga te na baage ya moke après basurprise ya mokili ezalaka nango mais obalaki kame ezalaka bien malgré mama bijou doa alobi libala mpe epesameli motu nyonso tu te eza te ke kaka bao babala nde baza baerese non mingi babala baza na bango mpe bamalheureuse ndenge moko mpe kaka mobali mosusu aza na mwasi me mwasi wana trouble fete mwasi wana moto ya baproblème mwasi wana tia mobali na bamerde apréféré donc malamu kutu mobali abala te par rapport ya mobali oyo abala parce que oyo kuna abala me aza ere te na kati ya ndako na ye donc tozalaka toujours biso soki oza kitoko linga koremplir bacondition mosusu mpo kitoko na yo mpe ekoma na valeur oza kitoko zala propre oza kitoko zala mayele oza kitoko mivandaka mpe kaka boye te neti bamama ya kala otikaka mobali asalaka nyonso non
zala femme courageuse et ça la peut bien na kitoko na eko balana parce que ni bali ni ba kombo linga baso basi ba yeba mbongo parce que basi ba yeba mbongo donc mama Bijou lobiso oza kitoko komiti kate lokwa na za kitoko nazala kana salite po na za kitoko lokwa na za kitoko nake na musala te po na za kitoko non sala pa na kitoko na yo eko futa soki poza mabe komiti kate lokwa na za mabe nazala kaka mabe linga balula kwata na sula parfait ya pamba linga balula kwata na elateli ya pamba ekosala kaka ba point par rapport yo za mabe otiaka parfum te oyebi kutu parfum ndenge ezalaka te oza mabe oza susu mutu akisangala olingi kobomba kaka mbongo na mabe na yo oza lokola poussière ya makala oza mabe oyebi kutu kolata te ozopesa mobali na yo pasi ozopesa mobali na yo pasi parce que ntango mobali na yo otala kote mosusu amoni mpe basi ya kitoko baza pembeni tozala bien ndeko na ngai ya mwasi en tout cas nasi na katikati ya cassette oyo kozwa réponse mama Bijou alobi tala video oyo botala video oyo natiaki wana ya couple wana bino moko ekoyebisa bino moko bokomona ke mwana mwasi wana alandi profit alandi profit parce que ne baotambola boye aotambola na star malgré ye moko mpe balobi aza star ye aza star amisali star na modeli na ye na ndenge azali azwi mpe mwa sheri na ye moke baotambola boye donc bazokotisa so basali video bakotisa bavie ebele basali boye bakotisi ebele basali boye basali ebele donc aza na mwa intérêt na ye quelque part makambo mokili etambola na baintérêt ndeko mobali wana ndeko wana ya wenge muzika linga mosi na intérêt tina lelo bazalaka kaka atikaka basi ya kitoko parce que amoni basi ya kitoko abi kuna ta mosusu na okende kuna lochocho ezate koto oyo lochocho ezali koto oyo bafutela nga ndako koto oyo basombelinga voiture koto oyo basali bo alandi intérêt na intérêt wana pa mesani ye lokwa kaza ingrat te bavande na bango donc mama Bijou nyonso tu vraiment nasi na lobi tozala ka ya biso tolinga teke lokwa nazala kitoko nabanda kopona mibali opona mibali ti oponi oyo te ezali lokola bandeko mo mpe bakota bandeko mo bakotaka bapoto ntango akala bandeko batantini wana bazwaka bamikanda babandeki koboya mibali mpona nini ta mosusu mpona apesa kaka mobali mokanda na ye naobala te naobala ye te aoprofite na mokanda na nga naobala ye te aoprofite na mokanda na nga otikali mpena mokanda na maboko otikali na mokanda na maboko libela donc eza pena ndenge basi ya kitoko mpe bazalaka mpe na bakaratere ya bongo te abimi na yo obimi mpe na mobali wana te abala ye te aniveau na nga te aniveau no te ndenge akoma ye kope na yo so aza niveau na yo te akoka kozala même pas kope na yo parce que soki moto aza niveau na yo te aopusana même pas pembeni na yo aza niveau na yo te mais azalaki chéri na yo estce ezalaka loko azalaki chéri na yo bobalana kaka donc tozala sage tozala ya kibonga oyo vraiment ezala trop te parce que mokili eza na basurprise ebele bavilaine bavandela mpenza mabala donc tozalaka bien eza mpe te ke ifo olobaki lokola basi mosusu bazalaka makambo mabe bazalaka kaka na bamabala nga mpe nazala bongo no tolingaka kokopie ya malamu ya malamu okopie ya mabe okwaki ndenge mama Bijou alobi awa oyo omoni ke eza intéressant te mpona yo kozwa na yo te yo zwa oyo omoni ekoki kosepelisa yo kozwa nyonso tu te zwaka oyo yo omoni eza bien mpona yo ndenge moko mpe tolandaka bato te kolanda ye te parceke ye azalaka makambo mabe aza na mobali non etangama nango bongo balobi mokili mpe bakisi ezalaka ntango mosusu akanga mobali na ye na nzungu moko boye quelque part yo sikoyo oza na yo bongo eloko te omoni te ke soki olandi ye okobunga nzela ya nzambe eza ya nzambe mama Bijou alobaka mbangu nde pema baloba wana mabe ekutamela yo te malembe tokomaka kaka donc tozala toujours biso ozalaka toujours yo ozalaka bien ozalaka sur toujours na yo oyebi ke wi oyo surtout na poto toala biso na poto zalaka yo mwasi fo ozalaka toujours bien mobali soki apesi yo complete na oyo yo par rapport kozalaka toujours maboko mibale abe makasi famille na yo bakobenga basenga kita mosusu quelque chose ifo oluka kaka mobali
mibali mingi siko balinga yango te. Balinga yango te, surtout mibali ya poto baza ba égoïste, bakolinga yango te apesa la famille na yo mbongo. Papa ya kala na Congo nde banda osala ngo. Azwi mwasi penza na se mwasi aza na eloko te, azo supporter mwasi na bandeko ya mwasi, aotangisa bandeko ya mwasi na ba université, azovandisa bandeko ya mwasi na ndaku na ye. Donc bandeko basi baya ebele makambo mingi esila. Yo ababali yo bandeko na baya lisusu mingi ezala tata mususu kutuka moko me mobala bandi déjà koloba loba. Donc tomi yebela. Na lingi bino mingi mama Bijou d'Or émission na ngeza ka mukie na ziyaki ka kosolola pona basi musu bazala aza mwasi kitoko me azoyeba te akanisi ke kitoko na ende ya mwana nde donc loko aza kitoko ifa banda kopona mibali eza mwasi mususu basi musu bazala désespéré aza na ye mabe alobia ngana obala na ngate parce que naza mabe non nana wa yebisio bongo mobali akokoboya mwasi ya mabe akokoboya kutu mwasi ya kitoko akalinga yo mutu za mabe soki eza destin so ezali likambo ya nzambe parce que nzambe azala na ba surprise na ye mama Bijou alobi makambo mikolo ekoma kaka makambo ya intérêt mibali balingi kaka basi basi bazwa mais soki eza destin na yo bakoki kokende kolokota otina ba sans kusu mobali moko akendeki na imitation kuna amoni yo peta mosusu péché alulika ndenge ozala lingi yo etikala nango sur 10 ata mwa de esalamaka nango donc tozalaka ya biso ya nzambe eza kaka ya nzambe donc mama Bijou abimbango nde pema so eza destin donc so omoni ozolinga mutu azolinga yo te senga sikoyo nzambe apesa yo makasi parce que amour baforcaka yango te bozala toujours na Bijou d'Or TV bokozala jamais de si mama Bijou d'Or alobi bokende boye te botala bapublicité na biso eza na nsima olingi okende na yo congé na Congo contacte Bijou d'Or TV na numéro wana okomona réserver place na yo ya kolala ozala jamais de si mama Bijou d'Or alobi biso nde makambo alobaki na bino restaurant na biso bozwa ba vidéo oui esi ebandi mais nanu tosali ba vidéo ya ba publicité pour na changer te kala mingi te to changer ba publicité na biso ba publicité o bozomona mingi eza ya kala ndako na biso ezali susu vraiment ndenge eza wana te donc ba chambre eza kaka bongo mais beauté ya liboso beauté ya kati kuna to sali vraiment musala vraiment ezosala bato bazokende kuna bazozala jamais desi c'est na wapesa mbote na 2-3 personnes na banana na mado spaghetti mama leki ya moto merci beaucoup na ba soutien na yo merci na mutu yo surtout a soutenir mama Bijou na moni ba camarade na ngala moni mama Jolie na Belgique na moni mama Maggie Maggie Luzizi là na Belgique na moni Bijou la Blanche na Congo na moni mama Pélagie na Congo na moni mami Zaina na Congo na moni lisusu nani na moni Blandine Bula kwa na Belgique na moni mutu nyeso to ayebi mama Bijou sans oublier mutu te famille na ngai ba mosi tout esika bozali mama Bijou d'Or alobi na konta bino penza na botema bozala toujours wana na ba soutien na bino moni ba téléphone wenzi nani lisusu na bosani nalinga bino mingi mutu nyoso tout oyo soutenir mama Bijou apportaka wana motema mama na biso mama Louise na Colonne bambote na yo yango yo mama Fatou mwasi ya papa Jean-Marie bambote na yo yango yo mama na biso lisusu nani mama Fatou na Colonne bambote na yo yango yo mama Claudine na Oren bambote na yo téléphone oyengeki saneti ya mbroyenga mama na biso Claudine na Colonne bambote na Oren bambote na yo mutu nyoso to ayebi mama Bijou d'Or apportaka ona motema bozala toujours na Bijou d'Or TV bozala jamais desi soko zwi vidéo na nga partager parce que ndeko wana ta mususu aka désespéré po aza kitoko te akoka koyoka ta mususu akozwa quelque chose mama Bijou d'Or alobi libala ezaka apona kitoko te bavilaine bavandela mpenza mabaya donc c'est ça tindela ye vidéo pona ta mususu ase négligeaka moya tia maquillage eza te mpo abi aza mabe asala makasi atia maquillage alata talon amema saki aoleka mwasi wana kitoko avanda na ndako oyo asalaka eloko te aoleka ye parce que charmante kozala charme ekontaka donc c'est ça botala bapublicité nazozela appel na yo ndeko ozotalanga benganga zwa réservation ya maison de passage na yo benganga zwa réservation ya voiture en location tokendaka kozwa bato na aéroport benganga soko olukaka na yo terrain ya kosomba mama Bijou atekaka baterrain
Maman Bijou d'or alobi ande musala. Donc naza na mona bitinda na bino, oza na terrain na ya koteka, contacter Bidor TV pesanga na tekela yo to tia awa, soki basombi bakati ya ngamo parti. Maman Bijou sala na ye musala nga naza na mona bisa, mona bitinda na bino pesanga publicité na yo na kotisa na Bidor TV pour la bandeko babenga benga yo comme ça. Maman Bijou d'or dans la senga rapende le côté na lobaka aso na kotisa lo publicité na katikati ya chaîne na biso zala pe na makasi ko partager tindara batu ba rotalaka Maman Bijou tindara batu ba s'abonner na Bidor TV pour na ba 1+ na bino ya onde mutu Maman Bijou d'or azanango besoin na lingi bino mingi tokutani mbala sima chaque vendredi mingi zala à 20h30 Maman Bijou beta na masolo tozala na émission na biso to sambele longo zalaka chaque dimanche na 19h. Maman Bijou alobi ozana besoin Maman Bijou sa eloko contactenga na kosala eloko oyo lingi nazala na ba condition mingi vraiment te na lingaka to se soutenir balobi union fait la force tokutani mbala sima bozala toujours na Bidor TV bozala jamais déçu ba publicité na biso yango nazozela peine na yo ndeko ozotala ngo lingo kende Congo penganga ozo place na ya kolala natalo mukie pamba ozala jamais déçu ce ngo ke la famille mubimbo ninda kwa 2 chambres salon nyoso tu wana tozana ngo bye. Voyant Simba Bogartala, hey, ezali nandenge na yo mwane. Balobi tokota le lobi sonyo zona bila rebutike. Tokota na biso tolata, voyant Simba Bogartala, ayezali nandenge na yo mwane. Ka eye na kati ya matonge, maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres on ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre, salon, cuisine. Salon ezali ya munene comme kokoyamba bapaya na yo na kati, comme koki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekeyi totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto benga numéro oyo ozomona réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala na kati ya maison de passage na biso. Tozali na boutique oyo bazoteka ba duvet, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'or TV. Contactez numéro oyo moni, réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait,
c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye. Oui, botali vidéo na biso ya publicité, voiture na biso eza na Congo, mutolingo kende na yo Congo, contactez Bidor TV na voiture oyo tu komona okozala jamais déçu parce que Mama Bijou d'Or alobi eza po na biso ba diaspora. Mama Bijou d'Or naza na besoin ya ba partenaire. Yo partenaire place aux alliés, contactez Mama Bijou d'Or. Mama Bijou d'Or a besoin de micro, Mama Bijou d'Or a besoin d'un ordinateur. Vous sepela na musala nanga soko lingi au soutenir Mama Bijou d'Or na musala na ye numéro nanga ezawana. Merci.